Même pas touché, papa. Même pas du papa. Papa. On a poto mbongeza. Papa. Nazana on a bloqué on dit avant de faire ça. Nazali c'est mon téléphone parce que on va six à bien le temps. D'ailleurs, si on a bien yo ah mais que billet na on quelque chose en c'est novembre. Tu n'as une autre de la mon ata $50 kwa kama ile loko ngabi na bandu singa mbo nya sanya bike. Sasa mwana na akata resona baninga na yo. Akata resona baninga na yo. Comme ça et ça la bien. Ngabi OK, usone mingi ngabi atunga boli yo ngabi na za bien. Tu sais makambo ça sert à rien le bon à la TV. Après il y a eu ça qui non yo linga poto te point ngabi ya. Beta masolo na yo te banji ko se. Après il y a eu ça qui non na bingi on a fait mon kubo ya isinga mabina sala yo ndi sala qui non makamanga peut-être avancer et je te demande pardon. Là c'est pas de ça va combien chaque année la fin de l'année. La sala sur kazanga pour na hote. Ngano kutikala ya mwana za na kasi. Parce que moi ngaza vino za na vina yo mwana za ngaza un problème. Et aussi bien que mwana za pourquoi au bloquant habité. Anya na ngane ba pente ote emo to sekana ici. Ote na komo ko sana tini boni santa.
nazali malade nazaki nasali 2 semaines à l'hôpital na autobi makalate nga bo benye obe sa tension mo déranger nga makasi na kuma problème à cœur na problème à cœur et puis na 2 semaines na belaki na ki hôpital ba esi na problème à rein mali minene boka yo moko abi mama tika o mboka te sina yebaka ngana ya poto tenga bité poto eza bien yonde OK na poto bien te na pesi exemple ya baninga na ye na ba petino ba na poto ba kende ba zonga ba yaka abi na bon certes eza na bongo mais bon déjà bien encore na côté na ba pétrin ngabi bon c'est la vie des fois il y a les hauts et les bas tant le bas est comme il faut on dit mango il faut accepter ça parce que yo mutu au pesa ka c'est na les bas wana on dit non mais ça je te dirais que c'est la vie les ambassades na contrôle nyonso na couper le compo fortifier penza mais en tout cas pour ngai c'est des onga non kina na mboka no amambo il faut ma na uso ya ozanaje yo mo uso komino mutu aweliwa okende koto parfumé na uzanga $1000 yaka oh ça va na ya nga sondo tumulenga ba bien des ate aseki atina ya kutu na ba biloko na ngai ba liza ngakuna komoti na Kishasa na otina ba carton na ki petit sene olezo ngo abumba na ndako nga bingela sako ya nga pe yaka oza bana bile na Kishasa bana biso ba mono yaka bana ba mono ata ati bana combien bana tiki Deborah ati na Lasconi kwa Liboso ati Deborah jeune fille de Sakabota Andy Daniel et puis Janelli Christeville oui en tout cas c'est bana soit 6 donc na poto misat ou Kishasa pe misat Kishasa misat pe Kishasa 6 bonga la yobi bata kin 6 na poto tika lobota te na poto boti 3 donc 9 ok banebele donc ana banebele donc asali 15 ans na poto 16 ans presque bana ba moniete bana ni ba yebiete nesco dan abota maka poste bas mikolo moko na emerdi na nga kusaka donc mwana na kutayibi ata yete donc atika mwana fa ba 2 mois non oui ba 2 mois mwana na yebiete mais avec il se dit à quoi par rapport à maladie on a que tout ça pour raisonner maman pe belé na maman pour ça ba réalité belé makambo ke benga yo na je belé tomate ba momo te ma bina ebiso mamboze belé so la carte le retour enfin a bien raté sur là à qui est à son âme c'était na di famille na ye na di bana ne ils difficile parce que papa va faire 2 ans 3 ans en 2021 papa na kufa ipi amona ta papa nti mama ne nazaki na ye quand moi malade comme moi vision mobulu do ba cha kelike pa mwana ne mage bandu simba te le ba parani ban famille cha moti ne pa na et puis mage ko simba ta ndo forcer ko tsaba moti nazaki pa bande kone na bengi mao Gabi boni osa bien ayebi pete ayebi lokote mao ayebi tenga mao Janifa ya tiki biso papa mwana wa kufi abi nini Gabi abi na Gabi mwana asali 2 semaines akenda classe T abenga ki jani abena alobaki na azela azotindele mbongo siko yo sango nini ozopesa ngai oh Jésus mwana asali 2 semaines oke classe T esalinga susu pasi abandimba moko langa bi oza wapi se calmer abina ngala za nzela abandi kola na ina nzela donc azolela na nzela sika zali na ete siko swende na rappeler air moko donc na ebisio na koki sote siko papa Jani abanda kobela banda kala boyoka déjà te abela ba maladie moko boye ke ekoma na niveau bombala moko ka liwa boyoka pesa ma maladie na yoka maladie na yebite na yoki pe na sama maladie te eloko moko pété na mutu na nga pe nazo raisonner pe yete na yebika ke bazana poto bazana bango na ba nani ba pokuna bazana bango bien na yebi so sangwa malade ezate donc ezaka asali crise
ete soka kanisi nini mais la fille a question tanga benga lobi la brine makamba zo sala peut-être boyoka pe be komoko boye te mama tolandela wana te oui tolandela wana te omoni makamso eza makamamba bala bato yo boyebi te yo nini ye pazomona yo nini yazomona donc eza makamabo limola bango tolandela wana te tobamba mwana bato ba fardeau te eza kaka liwa eye ozo comprendre bato balobaka na bango kaka ezaka liwa eye eponika mokolo nango donc voilà kiminga bongo labri yo mpe oye awa oye libala bon wana wana opesa réponse donc naza na poto awa nayebi mpona ndoloba makambo nangaki naye boye nananga na poto naye poto naye nanga mpe libala te nazalaka naye poto naye kaka mpona vana nanga yawa nazala nanga bien naye libala te nanga nanga mpe na mobali te nanga mpe naye mpe libala pa motu te naye nanga libala te. Alors la brune vous dira que à époute alors la brune bando ko époute est-ce que ba producteur va contacter yo au sala nini awa kolia kitoko poser kimia alingi na tembo na kufu mushabi meki sona Zimbabwe mushabi meki sona Botswana onga mona te bala nef mais sangwe panzani partout que Janifa na la brine bakabwani tant bozalaka la brine ezalaka problème tant peu bokabwani po awa omoni na nde balobaka bilobela na biso ba congolais ezalaka bilobela ya solo masolo ya nzela mais na ye nakuti bino bovandi kitoko bana misatu kolia kitoko pose kimia ezani oyebisa na bato balobi ke bokabwani ndenge bato babanda bon merci pour la parole. On est à Mambakala, tant que bien en Zambiti. Mon tout tant que bien en Zambiti, mon bas des autres Zaki Makasi, ils ont tu Zaki na source mon place Makamwani Banda Outa. Ce que là tu toucher si on Zamba papa ou Alessa. Tu y es beli ba on te comprendre place Mamwani Zouta. Il y a un moment de silence sur le côté vendable. Et ça, bah, tu veux les bah, tu qui biso toi tu poser puisque bah, tu veux les Johnny. Yo yeti na Palestine au moins quoi. Donc ça va masolo kala biso toi na biso kimia na ngolu. Nzambe tu as biso na papa. Debi que tu tiens nzambe na biso à place. Il y a un moment tu vis kimia oh. Bah tu vas lo tu vas lo bandolo barakaka ba lo bati ba olemba. Bana misato déjà. Ba lo bati ba olemba parce que kangi kale. Parce que ngai na yende to yebi ni to sala yebi ni to yokanaka donc ata bat ba ndolo bana ba otili le muto yo sombe la bona miliki ya zalate muto yo sala bana ngaba coste papa mbango donc yo ngana seka bate be msuna otala na internet ba olo ba makamu na ye aninga kocha kombo na yo azosa makamu aninga ka toucher azwa net msunga na minicho ezaki kalande kala to zaki vala ba vrai problème et banda source na to yebi je t'ose attendre biso to sala émission pe témoignage oui au mona vraiment yo moso na Bruxelles au mona que makamonga na lobe na loba ngo déjà na Janifa TV donc na minicho biso to akimia makasi zaki kala metango makamona ko leka na bena otika te fona ye ba source na ye be uta wapi donc na ye ba déjà tout na ye bi pese utaka ngo na exemple na ba master na ngai dynastie Davina dynastie maman va Péric ma copine privée Alélie. Ok mais avant na zonga koto et pas Janifa ya bosala association moko ya ba comédienne kinda wapi esuka wapi bomoko voilà bomoko association na le salama ka izaka idée ya Fioti Ngoma idée wana ya kanga pe ba signala nga pe kaka nga ba bisenga te ni to bando sangana bo ni ka tema nga vana ba biloko lokwa ya ba feti ba association na makasi o ezape na dona nga ya ka dona nga na ebo sangisa bat na minute bike na go sangisa 100 personnes eza dona nga bon to sala kango ya ko sala ki o sala ki donc ko to se comprendre bon ka gude na se retira d'accord depuis na se retira na ngai china ndenge yo panya mena minute yo toza na association ya ba femmes comédiennes
bafemme comédienne nyonso basangani ya ma ya maestro présidente na biso mpena aosangisa biso ye aopona te ye akabolaka te elo eza sikoyo na ya maya aotala te ya maya ozala nani akonsidera nyonso ndenge moko ye liloba nde ezaka kelaa na posa na biso nyonso tosangana na miniti oyo toza association na biso ya bafemme comédienne tosangani biso nyonso sorti na biso mpe ezalaka na mingi te donc tozaka na kati ya bapréparation nango donc na miniti oyo toza association ya bamama oyo wana ekufa nango ekufa soki bosala association ya bamama ya théâtre oui ya bamama comédienne ya baartiste comédienne ya Europe partout poto partout bato nyonso bazaka libanda tosangana donc moto alingi akota abengi ya maya to alukie na Facebook akozwa contact ya maya azokota motu ya maya apona te apona bilongi te mais bino mpe ozala baproblématique surtout bacomédienne donc bokoma na poto oyo alingi ye oyo mapeka oyo boye na poto basala mapeka te Johnny biso toye tokuti bino na poto mapeka ezala nango te po biso toyebi nde toganiaka po ya mboka bilamba ya mboka makasi na omoka na courage na Johnny nga na ya poto na 2011 na passa 5 ans ya souffrance babando diable asakana esprit na nga nazo tourner en rond mais là on a ko comprendre nzambe leo na poser ndo yo kutanga boye kishinga pemba poser donc ça ba courage donc na poto so za courageuse so manda ko so ma voiture so manios donc oye mutalekane mutazana ete na yoko to 5 ans ba msu ba beta ba 15 ans ba 10 ans ba 20 ans pour ba se positionner donc félicitations déjà oui ngai na souffra makasi nga na souffra makasi na tourna vraiment en rond on a luka penda ki na sa sortie pour na ka courageuse mo ya jeté so na bina fanda na sa te na fandi so na bina bando sala na nyu kwa matro nzambe a salinga grâce na zalelo LND na zaboyi na za poser na bana nanga na mobile nanga donc voilà ka l'essentiel en wana na moyo okoma mingi trop elle donc bolongo la bina la brine elle a gaillard et elle brine ya komo mo utaki chasa ndapesa nga camarade ya fai ya Christian Petit tellement dans linganga mi ngaza nazala respect donc pardon nazala respecter mais nazala ka respect makasi na respecter mutu nyonso soko meminga mabenga pe na olakso face nanga donc ya Christian linganga mingi donc façon nanga ndina banda ozana lubana nga te lubana nga likam na yoki abanda okataka komo nanga elle yango moni ECP sans na beta tatu nango yango kina pe elle. OK merci. Ye moko franco na bango mais nayebi ke bato chic choc le yenge boza ebele presque donc baba 70% hein ya bato chic choc le yenge bozalia mais bokanisaka te bozongisa eloko na bino wana to bokoma na bino ndenge wenge kaka mwana benda na mutasa la team na ye fera sala ya ye Fabregas na oya ye nyonso na oya yo nandeka lala na mbeto na nga soki na kosi yabo partageons bato bazwa soki na kosi la brine ba camarade na nga kombio ba bima na yote goûter laisser omoni yie na makongo so ba tsenga na makongo ba na pona no pona makongo bana membre ngai soki ba tsela brine na makongo na zwa makongo na yebi ekati na ye soki batenga la brine na makongo na zwa makongo bana membre na zwa makongo na dobiako soki batenga batei ye na Congo bololo na zwa na Congo bololo po ekobikisa ngai mso na malaria na da biloko be yete ngabi jani oyo azebembedula oko mama ebembedula mama nga ezanga na pria malamu te tika depuis le village Bombili elle commandante le maréchal Nenkongo la bisi tala on a fait le premier épisode